Kofi a trophée na ba Cora no sentir que Mandela pauvre Mandela ça Michael Jackson a ça wana. A ba trophée à solo 4 trophées pour Cora et Sila na mukili mbala moko. Oui ba Kofi ro mide ba mbutali kaso yo. Na zo ibati na sa mbutali kaso nini. Na zo ibati mbutali kaso. Nota mbuta likaso. Na zo mbuta na likaso. Basangisa mbuta na likaso. Do ba mbuta nde ba mela ba likaso na ba gene ba toko. Mbuta likaso keba. Soko za impoli. Maman mi père son âme attend que ça Kofi qui toko Kofi ça bien indiqué. Viens à répondre au tir. Vous soyez petit à tout ça. Nabi keba. Nabi keba. Moninga ki sinjora. Na la makasi mbuta likaso. Obetanga te. Nakoba nako beto ka banda ni na mwana kwa. Nakoba nako beto na nzela mbuta likaso. Kofi akamara. Biso to kolinga yo. Isekeri chilombo. Biso to kolanda yo. Oza eli ya mboka. Ya fati papa lobaka. Le peuple d'abord. Okangela biso badongolo misoyo. Bakoti mboka. Okangela biso banyanga na kata balingi kobebisa Kongo. Kanga bango. Na moyibi wana. État de droit et kota. Kangela biso ye. On est présent. Présent sali discours moi il y a 6 minutes ya kanda. Kanda na biso na oya zo sala na présidence na président. Soka tambusi mama mboka bien te kangela biso ye. Aba kuluna aba moyibi toboyi yekola métier pour avenir na yo tikaki pomba ndeko ezana tina te mbando na yango prison mbando na yango okoe. Coucou, salut à tous et salanga babion heure vous allez vraiment nombreux pour na Rolanda émission oyo même morale balobi émission même morale ne maramu s'abonner nan s'abonner et salanga babion balobi Gemidor TV ne maramu Gemidor TV ozali il y a une chaîne news. Donc, Gemidor TV dans la chaîne, moi, comme la rabino, ba news ya bien. Vous allez jamais déçu comme d'habitude. Nalinga ko sikapu na zala na kandate. Saboni takangamo na sa présente. Na zala kana gui ya mangusta yo bakselanga lisu mwe simbinga. Esalanga ba bien. Et yo bongolanga, yo bongo. Un grand merci na bafana nga tout obozomi partout dans le monde entier. Donc, nalela bino ya trop de bino pe bolé. Langa na bosanité ko pesa bambote na nga ya trop na mo boss papa de Ondinga balobi papa de Ondinga les grands archivistes wumela na ngwende na yo sans oublier mama Mokonzi nani wana mama Bitanzinga bambote ya trop wumela pe na ngwende na yo na ke pesa bambote na nge belé na les grands maîtres n'abaksaka grand parce que ça grand maître nani wana maître apport au Bouddha 007 balobi maître apport au Bouddha 007 mwana ya poto ya kala na katamboka France oyo boya maître apport au Bouddha asala mokili na ye na batu na ye tokoyate na kipesa suba mbote na nge belé na bijumbila mwana ya poto ya kala na kati ya mboka France nalinga bino minde mino bolingaka nga lelo nazanga moko te na plateau kaka nde bademande bokotisaki non si dora lukela biso ye tomoni na Gemidor TV na sel pe ba recherche nanga na moni epe ce qu'on a memé na plateau nani wana star na bino bolingaka mingi artiste na bino bolingaka mingi nani wana Kisinjora balobi tokopanza teke bino mo boyebi actualité zo le kamikolo oyo ya la chanson na oya yembi kangela bisoye to linga vraiment to panza teke vraiment to découvrir et la xinini ayembo pourquoi to découvrir vraiment marambo belé o eza caché na kati ya chanson wana kangela bisoyo atengo fongolela nga tableau to dinda maman l'émission na biso ya lelo na l'équipe directement la présentation là voilà l'invité là ma petite sœur Chirina Sidora. Oui merci elle est belle vraiment elle est jolie hein. Merci. Merci beaucoup.
Ah, ça, c'est donc vraiment, elle est jolie. Merci beaucoup, Kissinjora. Merci. Tout ce qui n'a pas les sous dans la carte plateau. J'ai mis d'or TV une émission mémorale. Tout ça panzate qui quand n'ingi. Donc on a eu tout ça mémorale. Mémorale. N'a pas fan voilà d'abisso. Tout va linga Kissinjora. O tout va comme ça imana DSMP. Bisto benga soto kutani masa mémorale. Alors oui, Pérez na Pérez. Kissinjora na linga to sola mo muketo panzate ke sur actualité zo le kamikolo yo na nzembo oyo yo yembi kangela biso ye. Premièrement, il y a moto ko ta vraiment la mama na mozindo émission na biso ya lelo ngana tuna na inspiration ni ute o lusanze mo wana kangela biso ye. En tout cas, merci beaucoup Dora. Au moins ngana za artiste neb saka batu na l'équipe artiste belé na Congo. Nous avons un orchestre, nous avons Dirka, VK, nous avons Fabrice Kachouva, Mundanda Talo, nous avons vice-président de Blazo Bakunga. Toute l'équipe orchestre est belé, nabi est belé, est belé. Et ça répond à Mboka Nabiso, manager Azate, producteur Azate, nous avons manager Biso Azate. Ministre Kitire Art, on s'occupe de Biso. Il y a tant les a on a Biso, tant on a toi majeur, toi majeur. Inspiration et il y a un discours il y a présent à 6 minutes il y a détermination vraiment présent le bas 6 minutes zalate ba mako ba le 30 minutes ba le ba Covid-19 a oumelaga mais biso présent za qui déterminé ngabi non to démarrer dans mon konji pour moi le bim musale bandi quoi oso ko pato démarrer dans mon konji yango na yembi nzembo na nga na ye nango nzembo na nga no mona nga ah je suis fatigué. Je suis fatigué. Oui. Il y a tout ça pour la politique. Il y a tout qui est son épaille. Moutra Moutazarana. Moutunaï. L'autre monde, John Biden a l'équipe. Moutomodi Kemba, c'est péri d'argent. Vous savez, Zakalango Bongo. Gabriel Mo qui a payé papa. Tu as voté à Bazali. Vous comprenez? Emmanuel Chadar, tu as voté à Bazali. Faoulou, tu as voté à Bazali. Babemba Serona, l'élection, tu as voté à Bazali. Vous comprenez? Donc, Ngapa na mtafati na mona 6 minutes de détermination à président donc faut que démarrer na et on a sali nzembo kangela biso ye fati Kangela biso ye. Ah ya Antoine na biso O kangela biso ye. fati atilombo nanga Kangela biso ye. na moyibi wana état de droit et kota kangela biso ye. Kangela biso ye. Na biso nzembo on est présent sali discours mo ya 6 minutes ya kanda ya kanda na biso na oya zo sala na présidence na président soka tamusi mama mboka bien te kangela biso ye. Pourquoi kaka kangela biso ye? Pourquoi kaka kangela biso ye? Tu as des blaisons. Bonjour. Bonjour maman. Comment s'il vous plaît? Des blaisons Bakunga. Il a posé la question lobi yonde mutozon sa réponse na pourquoi kaka kangela biso ye? Mais faut pas kanga batunyo surtout au bossa musala mabe na kati ya gouvernement au bazo yiba mbongo l'état biso to souffrir. Basa batako kanga. Et puis tant ba kanga batu balbate kanga bango. Kanga ye. Simba ye. Kanga ye. Allez. Mukwata. Yeyo. C'est ça. Quand ndenge visa lobi tant bakanga batu et ateki kanga bango sala bango omoni batu basaki batrouver le pays du peuple. C'est ka kanga ye. Simba ye wana ye kanga moyibi wana ye wana alati rouge biso lingana so sa bongo ye kangela biso ta moko bakanga ki oyibi mbongo na gouvernement jamala za moko deja mitoke mibale koki ko baksete ali mbongo ni jama ali mbongo mboka te azawa asama na RTNC akanga yete na chaîne nationale na biso moni président Fatia a déterminé yango yum to l'excellent l'air na fata discours à présent et ya mikolo to ko chimo politique moi muke to zo apprendre moi muke la kataka peuple nyo surtout à analyste politique quoi biso tout to ba analyste politique mikolo to po ngaba ma politique na kokate mais mikolo comme moi président le ba
café au présence au kitoko pelengi babisa chauffe déjà sur le plateau PRS na PRS tozo kobara na osola émission ya lelo kisinzora lo mona ngeso na tuna yo bata mususu na mona rayo epa ya Kofi bata mususu epa Fali bata mususu epa ya Richier vraiment place no vraiment ezalaka wapi. Oui, en tout cas merci beaucoup ngana mona quartier la terre quartier to ko ngona surtout wana parler wana cheka frère na Kofi Olomide mon pa mokonzi ya libela dona zala wana donc o kapena ko ngana mona quartier la terre wana chebiso ozo comprendre soki papa asayelo ka bien nga mwana nazala pour soutenir père to beti maboko to sepene ti mikolo abile 18 sinda to bimisa single moko wana sindi chant Kofi to zelango neti mikolo père to misanje makongo wana tala dega mais pour ne naza pena vraiment dans la groupe langa de magia comme artiste baza vice président mais nazana pour soutenir héritier naza wana c'est mon frère pour soutenir ba œuvre na ya mi âge mi de monde ndenge to solo là naza pour le bel héritier parce que ngai ba to binga na chanteuse te ba to binga musicienité ba to binga qui sont porte-parole ya musala qui porte-parole so solo nga bien vraiment je suis là. Merci beaucoup tozo koba vraiment kisinjora tozo ngana na actualité na biso ya minzembo oyo kangela biso ye to kimina kuna muke tozongi vraiment to ngai to yeba nzembo oyo yembi titre na okangela biso est-ce que oyembeli mboka to yembeli Fachi Beton nzembo wana to yembi pona mboka mamezane be na kati nzembo za 10 minutes kutonto comme ça 16 minutes pour maloba pour maman mboka sur RDC maman lobeze belle to 16 minutes mais ya moni ba vient na ba blesse boule ba mina manyoka loba ko ba 12 minutes ba 11 biso to suki 10 wana pour makameza ke bele ya koloba parce que le to ko makima na kicha saba kuna bazate bajiano o babatami ba ko musaki coordonnerie ba ke ba libongo parce que président Facha lobi tia ko ça un mandat na ye a tu comment on a vu la Kinshasa donc il y a un toyembe ça on a mon fils kuluna aba va capé kuluna aba moyibi toboyi yekola métier pour avenir na yo tikaki pomba ndeko ezanati na te mbando na yango prison mbando na yango okoe kuluna aba kuluna toboye kola métier pour avenir na yo tika kipoma ndeko za na china te ya ba pechana ba kuluna ba 40 ba 45 ba 50 ba sasu kuluna te e koma soni ba le mbale balinga basi baza kapena na bana il faut c'est la mona devoir il faut comme parler za la soni na aza ka chuva boy ba 45 bo abunda kuluna aja ba deblozo boy ok 50 o kolokate tato pa 17 donc ezaka na ba âge ya to toyi bango to yembi susu na kati susu preserve vis yemba susu na kati wana ana kati na ne bandeli biso to kolinga yo isekeri chilombo biso to kolanda yo poza Elia mboka ya Fati papa lobaka le peuple d'abord okangela biso badongolo misoyo bakoti mboka okangela biso banyanga na kata balingi kobebisa Congo kanga bango so rappeler ka président Fati même jour après ta serment n'a pas de nation to rappeler ka ye kobo sanate papa lobaki le peuple d'abord donc omoni tolobine akangela biso badongolo miso po badongolo miso bazanzinga nzinga ne wana bango bazaka po tonga ba immeuble na bango bazala bien oyibi okei ya Vital Kamerhe asamba na TV dirkab nini justice sala musala président était de sala président lingi batia te mamboka donc yango nzembo wana vraiment ba so ba yoki yango eso bima lobi le 15 le 15 tozo boaka audio bato ba kenango tina ba fecho timu ti facha ko sa so ba mandat combien de mois ezaka tina campagne na ye ebunda ezaka wana. Merci beaucoup tozo ko ba vraiment kisinjora nzembo wana oza titre kangela biso ye epesio mbongo ebele na IDPS omoni biso za kana volonté biso ata IDPS ye biso ye ba combattant ba wewa na biso ba neti mbalo ba to sala
élection ezalaki na triomphal wana bazalaki de 5h à 2h du matin moto apesa bango ata inkaza te biso idps ezalaka mpona mboka epesanga eloko te mbongo nanga mona bimisi na poche nanga nayembi kaka mpona mboka c'est tout. Merci beaucoup. Kissinjora, Tozokoba, vraiment, Tozokoba. Rapidement, je salue les grands Diogo de l'esthétique qui d'anime Mayoko Banda Barcelone. Balbi Diogo Moro Yamlinga, Yaswe Yambongo Bele, quoi, ou Melan Angwende Nayo. Kissinjora, Nzem Muna Oyo. Au quoi, ça veut vraiment ma parole, les capitales, autre quoi qu'on retenir, peut-être ça est lango. En tout cas, parole, les capitales, presque, et Bandelanze Motina Souka. Tout est ça qui toko. Tout est ça qui toko, surtout place. Chanteur, super chanteur en Obenge, Dario Yembi, Oazako mais pas les limba. Dario niveau Yembi na Churuba Malobeza wana. Incroyable. 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 Malobana est besoin de Malobana vraiment yangote. Donc Zembo ni surtout ça bien. Malobana surtout ça bien marqué ba twani kaka kangela biso yepo ba okanga ba toi. Pour ba okanga tout ça kaka. Fati 6 minutes de détermination. Présence qui déterminé hein. Donc il va pas quand même vraiment Zembo pena malobani so ça bien mais na bika batwali kaka ya fati kangela biso ye ya tilo bolanga o kangela biso ye ya Antoine on est présent elie kangela biso ye kanga moyibi wana etaju kwa etota kangela biso ye papa lobaka Chilombo Antoine papa lobaka Antoine mon fils atana kufi okangela izeye okangela izeye okangela bisoye okangela tala masanga papa lobaka Chilombo Antoine biloko kofi papa lobaka Chilombo Antoine atana kufi lelo okangela bisoye okangela bisoye okangela bisoye bukwata Kitoko pele noko kanga sentiment te fula seka kaka po esala nga ba bien bino boza vraiment ba témoin Kissinjora ezalaka c'est la première fois Nzemba Mboka et ça va tourner avec des bimides. Babari qui bêta partout, bêta. Mais maintenant, on fait c'est la première fois. C'est la première fois. Ma frère, on va l'écouter ça. Écoute ça. Mukwata. Chaka. Kamaye. Mukwata. Kamaye. Mukwata. Papa Lobaka. Mukwata. Papa Lobaka. Papa Lobaka. Papa Lobaka. Okangela bisoye. Okangela bisoye. Papa Lobaka. Antoine mon fils. Papa Lobaka. Antoine mon fils. Atana kufilelo. Okangela bisoye. Okangela bisoye. Yo bakozwayo. Okanga yo. État de droit sala. Voilà, merci beaucoup. Kissinjora, Nayoki, Mbumbuta Likaso, Afingaki Kofi, pour nous relobani pour nous. Avant la Soukissa, il est vice-président, ça a mis ça Kofi. Expliquez-nous Mbumbuta Likaso, qui est Kofi Olomide vraiment? Non, on a habité Mbumbuta Likaso, on a habité. Ceux qui ont nini zora bango, on a habité vraiment. Et ça, bah, tout faut respecter bango makasi. Pourquoi bah Kofi Olomide? Nakata ba mboka ho. Totika na ye moko le sel na ba âge wana mutasala ka participer succès na ba âge ba viende ba komi na ngoma abunda na bana miki abunda partout via zalaka premier parce que Mbumbuta Likaso na ye bakate ozaka muta théâtre tozaka musicien mama musicien et ba musique etali yote akokota ngote et puis Mbumbuta Likaso ko comparera Vieux Rambo te vous comprenez du cap aza mwana wa bimina maboko Vieux Rambo. Si yo olobani place wana c'est yepena metake mukolo nengaza ya ko comparer Fally na Kofi ata Fally mo di cap bisika za na PC mbote a OCP na ngoti donc ezap kitoko te Mbumbuta Likaso respecter Vieux Kofi Olomide aza mukolo aza icône ya musique ya Congo asali trop banzembo yo sala ya ba théâtre wana yango te quoi Vieux azo ba trophée azo ba korande. Vieux azoba trophée ba kora et puis 4 fois tala niveau muto bongo so ngo comparer donc eza mbala suka na vraiment oza mukolo c'est respecté
comprendre tele to baye na paka juma cop nezaka nini bato baka binaka wana maboke ya zaka aosenga biso ba 200 francs ba 300 mais copine yango na bato bauta ba malweka o ba bisa bato ya solo mais ça bon ça artiste peut même pas maboke ya nzela ba maboke ya nzela ba sai sai ba patron ba sai ça ba saka théâtre ba cinéma tadi kaso nenga zawana a se retrouver nega bo abima be lo sala te inaperçu pas aura combo basala aérien biso tebe to ba ba boki ko to ta pa kana grand monde non ya zo robina kawana moi desa to pc na nini chance ka ndenge za ra mutu mo azwaki azui caméra te pandi et pc mara mais fali au comparer papa na mwana lokwa mwana yo boti au sombele pampex au sombele pampex olongoli nye obimisa misa batola te lamba ki c'est mon fils famille ebi batutu après lelo mwana wana inconnu voisin pe voisin ngo ebige na famille wana mopao de place baliara bien akolisi bani na ba éducation sozomona ba gypson omona ba bourron pela ozomona ba soleil wanga omona ki papa ya musique omona pauvre babia wazaki na biso que son nom repose à paix na ba kisinzora nde bazabu succès non ya kisinzora succès non ya délégation tout baleka na quartier la tête kembutalika so atana mutu moko akokaina to bata sentinelle ya Koffi Olomide parce que chez biso ya na mot fleuri ay baba critère Koffi fali pour pas coller na mot fleuri à moi na mot fleuri moi na papa mais on sait ba confusion na eza la tête hein eza wa mutu mutakomi di bon maté azangelo ko sala ou soit ba modire na famille aluka ba sala nzambe baluka ndeni ba pese kimia ouais azo ba Koffi na ba trophée Koffi aza trophée ya ba vite Koffi aza trophée na ba Coran no sentir que Mandela pauvre Mandela za Michael Jackson azawana azo ba trophée ya solo 4 trophées pe Coran et sila na mukili mbala moko oui ba Koffi Olomide ba mbutali kaso yo nazo ebate na sa mbutali kaso nini nazo ebate mbutali kaso nota mbuta likaso nazo mbuta na likaso basangisa ngo mbuta na likaso do ba mbuta nde ba mela ba likaso na ba gene na ba lotoko ba côté kuna mbuta likaso keba soko za impoli maman mi père son âme attend ça Koffi kitoko Koffi aza bien éduqué viens à répondre oti buso petit vieux to ça nabi keba moninga kisinjora na la makasi mbuta likaso obetanga te nakoba na kubetuka na bandani na mwana kwana nzela ga nakoba na kubeto na nzela mbuta likaso Koffi akamarana hote ni mano boron no ay mano boron na Kiswahili no to bano ni butemu baisha lia baba kangela bisoye bashakuru yangu baisha kufa kule kangela bisoye batate yangu biko na teseka sana kangela bisoye bandera ya mubaisha kamata mugini yetu bisoye yavaji beni butembu massacre lekitro bazolela bakanga ye wana kaka batate bashanga batata mwasi bakufa na baliwa oyo nzambe aponaki te bakufa mais mpona kope ya mutu wana moko ye aye kaka bulu akoti bandera amo bayiba bacoltan bacuivre badiamant boyebi ke tata mwasi azalaka honneur na famille na banoko mais bazokufa baliwa mwa bamassacre oyo eza ya bango te parceke mutu okanga bango azalaka te pendant batin ebele to détail pe mutonto to bika bakanga ye je crois message on a est baza déjà na message pour babi ba musicien ba pesa message pour niveau international même en Europe ba non il y a un problème mokonzamboka ba idaka ye na puissance ya maloba parole ya ngoto tie ba message na kati wana vraiment oya biso contribution et pas leader américain Fatou Tshilombo qui sinzora état des droits au sala biso social état des droits na biso na loyembo na musique yango wana rato soki wana état des droits na biso to sala ngana na loyembo parce que eloko to sala eza message même bat ba musika o ba ebite mamboleka na mboka message e komela bango partout merci merci beaucoup ya tilo mbananga
ya Antoine président comme président on a pas des nations dans Zokota et n'a pas du peuple et tu as un président tala de mars tala mobile kitoko makasi olinga fati mingi. Merci beaucoup héritier Matengo zo signaler biso déjà pour ça qu'on continue mission mais ça ka likamo ya heure ndega ndingezala chaque chose à son temps to chiter la biso vraiment qui sinjora mot de la fin ko za la nini pour les téléspectateurs au Bolanda biso. Mot de la fin nanga kezali batunyo so bazela le 25 décembre bana surprise le 25 décembre mutu toko na Facebook nanga mamno sala ba comprendre le 25 décembre boko na Facebook nanga o ba comment vient jora leader qui sinjora privé bonda la ko Christine nabika le 25 décembre oui salamate la mokili bon moi le 25 décembre mamno sa internet surprise à l'Arabie. Ata bambote ça l'Arabie. Bambote n'a pas symbole en display en couleur. Il y a Roby Vemba, Jean-Jacques Pagnabogar à Genève, Maître Blaise Beko à 5e del coach olympique, Maître Lourou tout Cédric Mandé mon papa na Steve, ma sœur chérie Jeanne Ketalov I love you, Louise Eloubela Yaya, Mireille Matingou la plus belle femme du monde, Alain Fénini chocolat partout, Patience Moukendi longue jambe, il y a Christophe Mbenjou, Lilo Moussamba, il y a Kaluchichi, Noël Ndombasi, il y a Dikon Ndombasi à Noël. Et parce que le 25 ans, les anniversaires à Noël Ndombasi, ma copine, parce que on a ça le 25, dans le internet c'est que Pansana. Nabika le 25 décembre 2020. Moutou sa kotaka na Facebook nanga. Kisinjora. En tout cas, merci à mon vrai chéri. Merci à Batutu Balandi Biso. Merci à président Fanti. I love you, président. Il faut qu'on soit président. I love you. I love you. I love you, président. Fatih Chilombo, Antoine. I love you. I love you, président. I love you, président. Des blaisons, bambote ça l'Arabian. Ouais, bambote, na pesi bambote, bat Holandanga. Il y a Jeanne Ketalov, il y a Nabiso. Et puis il y a Gisèle Tati, il y a mère doublée. Pourquoi il y a Roby Vemba display en couleur. Il y a Jeannette Sat et maman. Talaka yo ba décembre ngoyo. Et puis simbote na Mireille Chuba, il y a Jomas Massamba, moi Skitoko makasi. Et puis na fait Nabiso Pagi qui est dit les bourgeois. Guy Basket azoya kalamingité, il y a Roby Vemba display en couleur. Talaka yo tozi la masolo Patience Moukendi l'homme jambe boza tellement belle na linga bino mingi maman Lisette Lokange motema ya vina caps kapangala l'homme à la rose et à la filare donc bino tout bambote o balinga de blezo bakunga na bango toujours maître Blaise Bekwa maître Lourd Cédric Mandembo donc bozé belé quoi o bolinga maître Choucha maître Mabe toujours quoi aux allez la conteneur à mabanga comme bonani. Ouais, si Zasuka ma puissance amie qui est dans Londres, on a babi combo ezolo ba na monde entier. Si Zasuka ma puissance amie qui est to kiti sou na odile ma quoi motema neto d'Angola. Babi na Paris on est en battu. Le véritable muzombo. Yé na Paris on a lengi sara. Vraiment na Angola. Odile ma quoi motema neto d'Angola. Sans oublier maître Lou Cédric Mandembo, papa na Steve, Ryan et Amelia. Bozela vraiment lobby ozwa nzembo oyo yimba mito lobby makambo nyonso est essentiel disque na biso eza détermination et fandi muke poto bimusana mboka babi bokyo binate so mboka eza na décadence et on te disque à détermination eza na studio Cécilia qui t'a préparé ba clip. Voilà, tu comme vraiment la souka émission na biso na boya ka kozala ingrate na ke ko remercier bino vraiment ya trop la fidélité bozala ki na ngopona kolanda émission ya lelo donc bo umela na bangonde na bino na lela bino ya trop nde bino bolelanga un grand merci lisino ba fana ngatu na wana ke pesa bambote na ngala groupe les amis de Dora balbi groupe moko ya PRC donc groupe moya ba responsable ya batumayele sokozala posa bako tona kata groupe les amis de Dora numéro na ngeza na fond d'écran wana benganga okokota mobimba okozala jamais déçu wala ke pesa bambote na ngebele na José Debs bande États-Unis na kati Charlotte balobi José Debs mwana fibo ya kala yazala soki fibo beti match poli ya lia kata bela yo bongola nga José Debs sans oublier les grands boss Thierry Sao Nabucodonosor le roi de Babylone les États-Unis kaka na Charlotte et pesa so bambote na ngebele na
Raphaël Idjonga en États-Unis, Katia Charlotte Bambo Théâtre, donc sans oublier Aboubacar en États-Unis, Tatuit en France, autrement appelé Kalemahit Bambo Théâtre. Merci beaucoup Nabinonio. Je réponds au nom des journalistes Nancy. Je réponds au nom de Nancy Dora. Kaka ndene esaka bino nazalaka na kuya mangusta bakiselanga mwasi mbinga esalanga babion so bomona ke monsieur bimaki mbenzolo boye monsieur bimaki Perez grâce ya caméraman moko bien réalisateur moko bien nani wana héritier Matengo. Voilà, on va te la prochaine émission et le monde moko bye.